rétrospective sur la plus magazine Nabino Yango Bandi sélection et Salem Libino Mokola Lelo na Fiston Perro. Fumu Yekolo, République démocratique du Congo, président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, Ayambaki Lobby Eleki, na chapiteau ya cité ya Union africaine, tour à tour, 4 ambassadeurs extraordinaires plénipotentiaires Yassika accrédités na République démocratique du Congo, respectivement, ya Côte d'Ivoire, ya Gabon, ya Suède, ya France, Oyo Bayaki, Bango Nyoso, co-présenté la lettre de créance na bango na chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo ayambamaki liboso ezalaki bongo Xabavi François Xavier, ambassadeur ya Côte d'Ivoire, Oyo azali détenteur ya licence en droit à représentant pays naye na organe ebele ya Nations Unies na qualité notamment ya sous-directeur ya organisation internationale na département et organisation ya Nations Unies pe chargé d'études na département ya Nations Unies pe organisation internationale. Ambassadeur Xavier Xabavi azalaki lisusu ambassadeur na ambassade ya Côte d'Ivoire na France pe chef ya bureau autonome ya fonction publique na Paris na rang ya directeur. Madame Joséphine Patrice Cham a présenté qui lettre de créance naye na mfumu ya Ekolo République démocratique du Congo Fachi Beton na qualité ya ambassadeur ya République gabonaise na République démocratique du Congo. Azali ko posséder diplôme ya hautes études internationales obtenu na Paris na France. Le diplôme moko ya conseil des affaires étrangères. Azala lisusu conseiller des affaires étrangères chargé des études na direction générale ya coopération internationale P, conseiller des affaires étrangères, conseiller politique lors ya mandat ya Gabon au sein ya conseil de sécurité ya Nations Unies de octobre 2009 à octobre 2011. Juste après, ezalaki tour ya diplomate Joachim Varverka oyo ayambamaki lisusu epa ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nouvel ambassadeur ya Royaume ya Suède azali na maîtrise na science pe certificat d'études politique. Juste après, ezalaki tour ya diplomate Joachim Varverka oyo ayambamaki lisusu na mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Nouvel ambassadeur ya Royaume ya Suède azali na maîtrise na science pe azali na certificat d'études politiques. Azala notamment directeur adjoint na Institut international ya recherche sur la paix na Stockholm pe ministre conseiller chef des affaires politiques na mission permanente ya Suède pene ya Nations Unies na New York. République française, où ils allaient organiser du 4 au 5 octobre prochain, 19e sommet organisation internationale de la francophonie, azali na nouvel ambassadeur na République démocratique du Congo, na Kombo ya Rémi Maréchaux, yé a clôturé qui série, ya audience auprès ya président de la République, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton Mukontombolo. Licencié na histoire, Rémi Maréchaux, azali na diplôme ya relations internationales, pe action à l'étranger, pe diplôme na Institut d'études politiques. Rémi Maréchaux a occupé bas poste diplomatique ebele, notamment dans l'administration centrale, direction des affaires africaines malgaches, azala lisusu deuxième conseiller na Bangui, pe ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire, représentant permanent auprès ya Union africaine na Addis Abeba. Yeke yo! Ministre d'État, ministre de la Justice pe garde de Sceaux, Constant Moutamba, a procédé qui lobby eleki na libération ya 1685 prisonniers malades détenus na prison ya Makala. Ce ministre ici, que le ministre soit béni, que Dieu bénisse le ministre. But exercice oyo ezalaki ya ko permettre na bango
bakende kolandela basoins appropriés car ebele parmi bango bazali lisusu na santé ya malonga te. Depuis arrivé naye na tête du ministère de la justice, Constant Mutamba azali ko travailler pour na ko désengorger ba prison pe kotika ba incarcéré na ba condition ya kitoko. Mokonzi ya mboka Tata Félix Tshisekedi na cadre politique ya gouvernement ya première ministre Judith Suminwa apesi biso mitindo toya to désengorger prison. Ndenge boyebi tobandaki processus oyo il y a de cela 3 mois. Mais sengeli bozala ba exemplaire. Toyokani? Bapesi yo makoki ya kozonga na ndaku. Mais sengeli ozala désormais modèle na société. Ozala nani? Ozala nani? Lelo ngana za elenge me mokonzi ya mboka Tata Félix Tshisekedi anomenga ministre ya justice po ete nazalaki sérieux na société. Boete? Donc parmi bino ba ministre pe bazali boete? Parmi bino batu ya motu ya pe bazali. Toyokani? Kosala erreur te bazongisa lisusu awa. Toyokani? Oyo akozonga awa akozala immédiatement transféré akovanda lisu na makala te. Toyokani? Tata mokonzi ya mboka ayokeli bino mawa apienga makoki ya ko libérer bino. Toyokani? Et Sengeli ko rappeler que exercice Oyo et intervenir quelques semaines après présumée tentative d'évasion dans la prison centrale Yamakala et Sikawapi, plus de 100 personnes ba perdaki ba vie na bango. Mais la changé dans le monde makalisa mabe na tika batu a vivre na tika bilora batu na tika ba bien batu na resole ba bien la ngai boko. Wanyo de Nzambe, les amis miracles, c'est que dans votre Nzambe, on t'a pas signé l'émission de la justice. Yangola, na sepeli mingi, na va bien fait, oh ya sali, oh azo salati sikoyo. Si oh azo la prison, bah toi boende, wesa fati, zala bago. Hey, yo. Ezalaki na tongo ya dimanche 22 septembre nde mokonzi ya mboka République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton akomaki na New York na États-Unis d'Amérique pour na répondre na rendez-vous annuel ya ba dirigeant ya monde entier. Fumu ya ekolo République démocratique du Congo azali awa en mission officielle na terre américaine marquée na bentonse activité politique tikala yebisa bino ke Mukwantombolo d'Afrique Fachi Beton ayambamaki kitoko avec un pacte pe idéologie. Au cours de la 79e session de l'Assemblée générale, il y a un chef d'État et un gouvernement Oyo Ezali Kofungwama Mokolo, il y a mardi 24 septembre, président de la République Fachi Beton a kozwa maloba po na kotali sa vision na ye pe politique nationale pe internationale Oyo a kolobela lisusu agression rwandaise na partie est
ya République démocratique du Congo. Assemblée générale oyo ezali ko intervenir na contexte moko international marqué na avancée significative ya processus ya réforme ya Conseil de sécurité ya Nations Unies tant souhaité na ba pays africains. Pour Nambala ya liboso, États-Unis d'Amérique azali favorable na élargissement ya Conseil de sécurité na 2 pays africains en droit de veto. Plus grand pays francophone du monde, pays solution, réchauffement climatique mondial, la République démocratique du Congo, ezali prétendant sérieux parmi les 2 nouveaux pays africains membres ya Conseil. Par ailleurs, République démocratique du Congo azali kozela lisusu élection na ye le 9 octobre azali koya na Conseil des droits de l'homme ya Nations Unies, événement oyo ko-signé retour ya géant africain République démocratique du Congo na rang ya ba grande nation grâce à diplomatie active paix agissante ya les garants de la nation, le président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Hey, yo! Babengi bilo muninga lo asani ni ba bunse wapi na bara ya komela mboko sa revanche. Merci. Bana mibali oyo bozali komona babenga mibongo Kapo na Rambo. Bango bazali ba véritable kuluna oyo banyokola population na ndenge ya kosakana te. Tozali awa na commune ya Njili, plus précisément na quartier 2. Basoda ya wapi? Ba civil kaka. Siko bongo yaza na garde ni. Yaza garde ni. Ah bien ya Rambo. Ya Rambo. Oza na grade nini yaza Kapo yoza nani Tenga bien ya Rambo do senti ka kamba siko yebisa ngai eloko latina kingo bakosolo makam ovanda bana mibali oyo bozali komona bazalaka bayanke yekiri basoldat ndenge kaka bozali komona bilongi na bango na bafoto boye bazali véritable armée oyo basalaka masekite. Kasi lelo, grâce à vigilance, il y a le major Rémi Kanzama Malaise, le fils de la promesse, numéro 1, il y a escadron, il y a la police Tukin, Bango, Oyo Bozali Komona, Bazwami, Pe Bakozala obligé, il y a ko dénoncer, Pe Kola Kisabisika Nyonso, Baninga na Bango Babatami, Yoka Communication. Masabia Buni na bar nini? Yango nde bozuba machette ba arme na bino po bokeno bunda so yebisa ngai nde bokenda kala oyebi ke bino boza ba plainte te bele ya moto bokata bobotola ba biloko ike ba image te moto za nango nyonso oyebi te yema aleza luka bino boyebi te boyebi yango te yo boyebi te na tout pour mama ni bakoluko. Ah, merci. Ok. Merci. To sungabino. To sungabino. To tala ba image. Na ba image lo to na boaka yango. Ba image écrit na to na boaka yango. Comment on a commencé le côté. Vous avez la moto le numéro 1 bien écrit na bino comment on est. Non, écrit na so comme on est Dindan. Hein? Dindan da Bukana PD. A Bukana? Azara. Akotanda quoi? Afanda na inkole yango na ebite Mado Mado Moïse Loire pesa bakombo a Beni à la prison na ebiti pa na prison siko biloko aboye siko bokolo banini yebi ke na DA toza na Colin Mbusa zali à part Colin Mbusa biso pe bato pe toza pe beto zali so na machette bozu na poko bono sani bono katanani ka ndenge zalaka tozonga na bala mwatu nde bomoni tokutana de bacriminel oyo ngai abenga bango bacriminel paso de population de criminel donc bazali prêt bakende komba na bango nasi bolandi bano commettre ndenge bango moko baza koloba yango tokosunga bango tokomema bango place esengeli bameseli kozala omoni biloko bazo reconnaître baefe na bango na biloko na bango oyo bazango na tolo na bango wana yango ya minute oyo naozwa bango inde
batiki bango na poste proche awa après lobi na tongo tomengi bango esika esengeli mpo totika bango biso tokolemba bango te bango nde bakolemba biso. La force reste à la loi. Donc merci vraiment na confiance aux populations opesa biso pour te démanteler ba réseau nyonso. C'est l'homme information tozu sur place quelques parmi bango bazalina minduki soki pe bazwa yango wapi eyebanite yoka. Oteleka bato na ndaku écrire ba rebo kutu numéro 1 abino azana arme. Azana arme à 00. On a zo bana kosi. Yana bongo ebike yana bongo azana arme. Na tunyo ebike azana arme. Ah, bon biso eba onde na kanga na kanga rebo. Ngaya, parce que nous sommes au Napula. Et les bino, merci. Papa ministre d'État, ministre de la Justice, awa Major Rémi Kanza Malalez akwai na bango boye tolingi toyo kasango. Toyo katege lobby, oh bamonaki kapo libanda, oh bamonaki rambo libanda. Yeke yo. Bon so tota moto intervention na marché toyo aba ki ba conseil bino makam. C'est 9e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et Fungwamaki Lobby Eleki na New York, aux États-Unis d'Amérique, pendant 5 jours, soit du 22 au 27 septembre, près de 200 dirigeants du monde entier, bako défilé liboso ya tribune po na ko présenter ba priorité na bango pe ko échanger sur ba défis mondiaux afin à ko faire progresser kimia sécurité pe développement durable. Nane oyo 2024 ba échange et ko porter sur thème oyo ne laisser personne à côté. Agir ensemble pour la paix, le développement durable, la dignité humaine, yaba génération présente, paix future. Question yaba inégalité, na monde paix, ya réforme ya conseil ya sécurité ya Nations Unies et kozala na centre yaba débat général. Tangu Azwaki Maloba, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Atalisaki Boye. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été conçu par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, la majeure partie du continent africain était encore sous domination coloniale. À ce jour, l'Afrique n'a toujours aucun siège permanent au sein de la principale instance de paix du monde. Un changement s'impose. Et Na occasion ya rendez-vous international majeur Oyon Fumu Yekolo, République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kozwa parole na tribune Oyo Esika Wapi a kotalisa mongongo ya République démocratique du Congo pour na ko réaffirmer engagement naye en faveur ya multilatéralisme moko fort paix efficace, sans oublier que la priorité de la République démocratique du Congo, na Assemblée générale Oyo Ezali, respect et intégrité territoriale naye face à l'agression ya Rwanda. Bakisa Lisusuke Mokonzi Yamboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a kozangisa te kosenga ba sanction contre Rwanda ya Paul Kagame pour l'agression pe pillage ya ba ressources naturelles ya République démocratique du Congo et kozala pe sous occasion pour na Fachi Beton a sollicité appui ya baeta misusu pour na poste ya membre permanent ya conseil de sécurité en plein pouvoir. Yo. Azali compté parmi les plus grandes fortunes du monde, monsieur Bill Gates, milliardaire américain, président de la fondation Bill Gates, Bazali très impliqué dans l'action humanitaire na titre Oyo, né à sollicitaki kokutana na New York, na Fumu Yekolo, République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, pour na kosala évaluation ya action humanitaire en faveur ya bana Congo. Mais d'abord, merci beaucoup, mais d'abord, il faut savoir que c'est Bill Gates qui avait demandé lui-même de rencontrer le chef de l'État. Parce que, comme vous savez, la Fondation est très impliquée dans le système sanitaire mondial. Et particulièrement dans notre pays, la Fondation lutte pour éradiquer un certain nombre de maladies, notamment la poliomyélite.
La poliomyélite, vous savez, c'est cette maladie qui rend les enfants infirmes et qui reste malheureusement des adultes infirmes définitivement. On était en 2022 à 500 cas d'enfants qui sont devenus infirmes. En 2023, on est passé à 200 cas et cette année, on est à 22 cas. Ça veut dire qu'il y a une diminution très importante de la poliomyélite. La deuxième chose, c'est que la vaccination de routine, vous savez, les vaccins que les enfants reçoivent tous les jours, notre pays, qui avait fait des gros efforts en 2019, encore vous vous rappelez, il y avait un gros forum avec la fondation et on venait d'arriver au pouvoir. Et un an après, on avait augmenté le nombre d'enfants vaccinés de plus de 30 points. Là, on est en train de voir comment est-ce qu'on remonte le taux de vaccination de nos tout petits enfants et voir un peu comment aussi aider dans Mpox actuellement, parce que Mpox, vous savez, c'est cette épidémie qui est en cours. Alors, le président de la République a parlé de tous ces problèmes, mais il a aussi posé un problème qui est celui de l'éducation nationale, parce qu'il a demandé effectivement à Bill s'il était possible qu'on aide nos enfants à acquérir des tablettes pour que l'éducation nationale soit facilitée pour la majorité, pour les millions de nos enfants. Alors, Bill a parlé de la connectivité par Starlink. Donc, il va travailler éventuellement pour aider la RDC à avoir une connectivité Internet par Starlink, ce qui pourrait donc ensuite permettre que les tablettes puissent permettre effectivement que les enseignants puissent enseigner même à distance à nos enfants. Et Sengeli Boeba était Bill Gates azwaki lisusu engagement pour na ko appuyer secteur ya agriculture na République démocratique du Congo, mboka oyo azali ko compter ko visiter na début ya année 2025. Keyo Makambo papa azo bana eza solo. En tout cas, oyo azali ndoki ya vina ye moko mwana mobali oyo bozali komona na mulili awa azali kuluna. Dernier ranger oyo awuti kobima na prison centrale ya Makala kaka lobi eleki awa parmi ba prisonniers oyo ministre d'État, ministre ya justice awutaki ko libérer kasi tango azongi kaka na quartier boye na kokoma na ye azongeli lisusu machette veut dire azongeli kuluna même pas des jours bakangi lisusu tozali awa na Kinkole solo loba ndenge ezalaki loba makasi mutu oyo azalaki victime yeyo abeti lisolo bolanda neti kaka bozalaki 19h na viti libongo na viti ko simbite nazo yamba mwa mulili boy ya bimenga liboso muninga bimina si oh pia shimoki na binana rien loba makasi ton fiye baba no fiye ngai bongo sa kinga bio bilama na kinae ko pia telefone ngabi na bano sora ndeni oh libérer téléphone na minute ana nyanga zo masima muninga zalaki nae azinga nelamba hii na telemi yemba la moko abimisi licheta swa aksa licheta yango wana yasi abimisi ko na bigo za telefone na pesa ngo telefone abisinga sava kende kaya sika na pesa telefone abikende yango na komo oyana ngape yena sima deja na ju face na abimina limia na fubo frère moni mtu aboto ni telefone kasi ko abimisi nga mbeli nga bomanga bon ouais bengi ba kunjana boya noki moni mtu aboto ni tele azana mbeli akeka kambango akanyana ndenge asinga muninga na zalaki naye apesi telefone akimi lokala ya zalaki tangu pe bapesaki ye maloba ye moko ya kuluna akomunikaki boye efana Olivier abitoke no ya damonga transport ko tandaku na venga bimeka lobi abite toke nso rali bana nso kana bombokini ha o mo transport ke na mi pa biso na moninga de aboke lobi na tonga nde abisansi mama jeje ne do tambola na. Vous avez combien de personnes où vous opérez dans machette na poko alelo? 2 personnes. Yo nanani? Na fait un Olivier. Yé pas bima prison lobby? Yo ndo bima prison. Bakanga wa okotaka prison pour nani? Bakanga kota prison. Loba makasi. Bakanga bakota na kota prison ota nani ya baya ya janko. Vous avez une fraction nini pour se retrouver en prison? Obotola na mwasa. Obotola ka. Vous allez combien de mois en prison? Avec une année 8 mois. Une année 8 mois.
obimi lobi ministre abimisi bino na ba mesure na ye ba grâce lelo obimisi su ozu machette po biso police baloba kitosa musala te lokwa tokangi obo kozonga su na prison so pe ministre abimiso lisusu to kokango lisusu pe kozonga na prison et la force erotikala toujours na loi. Papa ministre ya justice papa Constant Mutamba tala batu obimisi bango yo bazongeli lisusu ko menacer population. Papa ministre yomoko olobaki nini? Kosala erreur te bazongisa lisusu awa toyokani. Oyo akozonga awa akozala immédiatement transféré akovanda lisu na makala te toyokani. Olobi oyo akozonga awa akozala immédiatement transféré akovanda lisu na makala te toyokani. Toboite ko désengorger ba prison ezali malamu kasi esengeli kotala batu nini esengeli kobimisa ba oyo penza esengelaki kotinda bango nanu ata na service national pokuna bakozala vraiment utile. Tozotalela tozozimeli. Bino bakuluna ministre abimisi bino bosamandete bozongeli suka kuluna bo biso police tozaka na musala yokanga bino tokolemba bino te. Sa jeunesse représente un atout majeur pour sa prospérité future. Lors ya discours na ye na tribune ya 79e Assemblée générale ya Nations Unies, président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a consacré chapitre moko important na oyetali situation sécuritaire préoccupante na est ya République démocratique du Congo et Sika Wapi. Fachi Beton, garant de la nation, a salaki appel na ba sanction contre agresseur Rwanda. Monsieur le Président, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Ensuite, Fachi Beton a exigé qu'il retrait immédiat yaba troupes rwandaises na sol ya République démocratique du Congo. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Na sujet ya feuille de route ya Luanda, Mukwantombolo Fachi Beton a déclaré qui boyé. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Luanda, que je soutiens fermement, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourrait à l'atteinte de cet objectif noble de paix. Kasi Sengeli ko rappelé que après plus de 3 décennies d'absence dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, République démocratique du Congo azali ko se porter à nouveau candidate soutenu na Union africaine PSADC na poste ya membre non permanent pour la période 2026-2027 lors de l'élection au Ekosalama na New York na mois de juin 2025. Et que yo
Sous mon impulsion, nous sommes résolus à poursuivre la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle, clé de notre stratégie nationale pour désarmer, démobiliser et réintégrer les combattants en leur offrant des perspectives économiques viables et durables. Bakola Zapouye Oyo ezalaki ko témoigner d'excellentes relations entre les deux chefs d'État. Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, P. Alexander Vučić, président serbe, bakutana déjà pour Nambala Liboso il y a de cela 5 ans. Ezalaki Bongo na Belgrade à l'occasion de la visite officielle na Serbie. Depuis, bazala ko multiplier ba contact physique et diplomatique au profit ya ba peuple na bango. Et singeli boye bake plusieurs sujets d'intérêt commun ezalaki au centre ya masolo na bango, entre autres likambwetali renforcement ya collaboration bilatérale. Le deux chefs d'État batalisaki volonté na bango ya ko approfondir ba coopération na ba secteur ya agriculture, ba infrastructure pe éducation. Par ailleurs, président Alexander Vučić arrêtera soutien na peuple congolais face à guerre d'agression oyo azali kosibir na partie est yambo kanaye pe a soutenaki respect territorial ya République démocratique du Congo. Au cours ya même journée, Mukwantombolo Fachi Beton, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki homologue naye ya République ya Pologne Andrzej Duda, rencontre oyo ezali na volonté nyonso exprimé maintes fois na président polonais pour na rapprochement moko na homologue naye ya République démocratique du Congo. En prélude ya rencontre oyo ya les deux chefs d'État na New York, président polonais atindaka na Kinshasa na mois ya juillet eleki émissaire naye porteur ya message destiné na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba domaine ya digitalisation pe ya transformation numérique ainsi que coopération na domaine ya défense, accès na surveillance ya ba frontière et ezalaki bongo ba centre d'intérêt ya coopération bilatérale oyo. Elongo na secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres entretient et porte sur situation sécuritaire et humanitaire na partie est de la République démocratique du Congo. Fumu Yekolo, République démocratique du Congo, P. Antonio Guterres, babetaki lisusu lisolo ya processus ya Luanda pour na parvenir na kimia juste paix durable na région ya Grand Lac. Les deux personnalités s'encouragent mutuellement pour la lutte oyo bazali komene en faveur réforme ya Conseil de sécurité ya Nations Unies. Yo. Merci pour la confiance et fidélité. Sola plus commune à Souka, vous savez la ba image, vous pesa merci. Na Jacob Kayen Nazaraki, Nasima caméra régie finale et Sima Makibongo, Nabondi Vukulu, Bama Tabakita Babal Kalmabele, na préférable.